na babuku pende to bimisi to bando laksana kombo ya kombo na tangi bomona ti merci Léon nantozana ndamu na bango pona mona na ngapelo na kwanvie na poto te po nyonso na minute ogosa zana na kwanvie ni na biso yo niveau ba komela mobali nanga sia isopio okiti akombali na pa bombela nga bino pe sopi bino po komi yo kazola ksa madame on épouse tala ba fingi koto Congo France Misona bango bango na biso misona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Salut à tous les internautes, bienvenue dans votre chaîne qui vous parle de actualités, qui vous parle de la musique, les pays, culture, le sport. Chers internautes, c'est bel et bien moi, la grande Barbie, votre grande star préférée au Bonigana Tro, la Zongeli Bolobel, le Baitro qui est la grande Barbie en Monanate, la grande Baba Zongeli. Chers internautes, je vais d'abord dire bonjour à mon boss Didi Dipumba, sans oublier notre grand partenaire Amicia Prasalio Gaznagat. Chers internautes, les lots à Makambu sur l'Iwa ya Oyata qui concerne Abisso grosse moulir par rapport à commentaire n'engé batuazo commenter pour na l'Iwa ya mobile na papa JP Oaza Soutati Kibiso par rapport à commentaire batuazo commenter bazo n'importe quoi sur il faut tous à la peine à moi ba mawa tout les kambezu muninga et puis il faut que look à information vraie. Donc, au Landeli, au comité de la famille, ou soit au looké quelques personnes, au coquille comme moi, vraiment, que maintenant, l'information vraie, à Moutoana, des Oyo qui est après au commenter, ndenge yo linga au commenter na ndenge na chers internautes et ça linga vraiment passé na ba insulte ba commentaire et belé ma kamba batwa lo ba ponaye donc et ça linga passé parce que ça vraiment concert vraiment que ça na Congo France et ça linga bien on en bas qu'il faut na scène en émission peut ba fan dans belé ba benga kinga babi la grande Barbie faut ça la ka émission sur ça pour tous ces plater là ba commentaire monsieur c'est la grosse moulure chers internautes nazo papa JP Aya qui combat la grosse moulure d'ambiance et d'acquis la mariage na bango donc Tolanda oui bébé hein faut ça nous fait beau gars la famille bon ça va comme les autres il y a bébé Zongi binomo bota ba image ya boye vraiment des moutons bali moiti nae a ou mérité directement à Koufi bota ba image ya boye pe choc ya boye au grosse molir à za nango vraiment mobile no ya ki balio et ou mérité directement à Koufi chers internautes vous allez appeler amité mayamawa pour na ba commentaire na bino bozo chat sur ça vraiment vous allez amité mamawa o bazo ba ke grosse molir a bomi mobali elle a fait ceci c'est là donc vous allez amité mayamawa ceux qui doivent pas bande qu'on bino je pense pas que bonga bo réagir de telle façon bonga bo ça ba commentaire ya bon je ne pense pas chers internautes chez la bino lisusu image mususu donc le deuxième jour au Ezaki a mariage à grosse molir ambiance au Ezaki nandi ba yamba qui une émission dans chez la bino siko Tolanda donc c'est dit que na roza la chel na roza la prostituée na roza la caleçon pété donc c'est dit na ba terme auto batu babengaka mais nzambe onde tolobaka nzambe asalaka na tango na ye et puis na mutu oyo ya sepele puis ngolu na ye na mutango oyo ya lingi biso niveau ba komela mobali nanga
sia esopio okiti amambali na pa bombela nga bino pe sopi bino po komi yo kazola ksa madame mon épouse tala ba fingi koto ndumba gel caleçon pété mutu ba plebia bino pe na poto misale ba misusu pe o bazo komana bozo luka façon ndene ko koma bango te po poto batu ba krakaka fort ebi loko ba fi bebele ba bombaka et en plus c'est que déjà na fille mère abali ninga ka bon déjà ce koto ko akomo contente na présent nanga passé na ngako talobi akotala wa lelo ke wa akala abi akala ata batambusa ki oni na nzela o comprend ata bakanga ki o photo na mobali mo likola mbetu ni ça me concerne pas là alongola kasoni Zamba lole ba muswamba asala kanango balesheke natango na ye batikali balesheke donc c'est-à-dire que merci na nzambe po asali natango na ye et puis na ngonga na ye donc tozalaka vraiment na France tema makambo na biso privé en dehors ya Congo France ndé ko pousser tango Didi Dipumba banzo luka fika ye les mêmes francs que mtakoti singa sona Congo France. Et ça passé na yo. Mais maintenant on est qu'on s'engager na yo devant Dieu, devant famille, donc c'est-à-dire que tout bandit ce qu'on vient biso total à présent. Ça va tout passer. Nga esengo parce que mbali nanga na solo ne tout soit fait rien. Matala biso to matala biso. Na bisa ki so azakoko tanzo pona bango et pas nanga azam c'est mon mari à moi que je l'aime. Papa nanga papa JP Dina Lusala. JP Dina Lusala. Merci vraiment na boss nanga parce que quand on a papa le quoi Didi Dipumba na ebité yango mona zarafia na Didi Dipumba na Congo France pona mona site okendete boss nanga tindelinga merci beaucoup na 500 tindelinga na zwa ke komaki et ça linga bien papa malamu ye wana alobi za honneur ya Congo France et za honneur na ngai Didi Dipumba grosse mouleke na western zwa 500. Merci beaucoup mon papa, merci beaucoup mon boss. Orotika la boss nanga. Boete mta chenete mbali na mo mtakarenga na liko. Tikolo babwe pasko. Tikolo babwe sala bango passe. Yemta kangona liko. Yemo mtakarenga et puis yemta kangona liko. Et puis kecho ikubali zande kitoko boye. Mais Congo France boss na biso aya tele éducation à boss musuba yaka faut ba mbrier te boss na une éducation qui est grosse muli faut bala tala lelo. Après ba tukolo baloba lobi belé singa fona so grosse muli na ba message ma bebotie na makamba bebotie na lelo koto grosse muli razana flat ou eza et ça no passe na lobang ya te flat o te so flat so ya nini te so te o appartement te so ki ya nani so ya nante appartement ya mobali na o auti ko bala tala mituka tala makambo na yebi kala mingi te bokozwa grosse moli na aéroport ya France obenga yango nini bino bokomela nga so bobenga yango nini fo bobenga yango tala appartement tala lelo grosse moli appartement ekomi ya ye moko o alingi ki afutela na appartement oyo aza na poto abenga grosse moli mbala mo basololi po ekomi ye mutakomi mama ya appartement oyo osololi mbala moko ozwi makambo ndenge ezalaka kaka nde nabisaki bino mon artiste ya bodian d'autres international tout ça les rois de Makembes. Ah, boss nanga chodi Dipumba merci grosse minute okotsa bakto bakasa ki grosse molire ndio ka beauté zo bakisa makitoko zo bakisa manga na grosse molire pa ozotika nga bo soko ki est ngana kolanda de singa ki voit passage ya fo bansele ya bonjour grosse molire. Bonjour mon artiste. Merci plutôt na ba internaute tout. Merci vraiment, merci infiniment à boss nanga je suis Didi Dipumba. Na conseil no le baki non grosse mouli na posé il faut bobala bosala un peu de différence na ba fille ba internet voilà na yoka ki conseil na yo mon papa tala lelo yo le ba jilembo tala lelo yo grosse mouli a commis désormais madame JD on a bengeka JD po na banga bayiba chers internautes tozongi lisusu bino mombotala ka ba biloko boye vraiment ba ambiance ya boye mutu ye moko lo ba vraiment ba cadeau mobile na pesa ki le pangu voiture bota pena ba cadeau ya bongo pe ba ambiance ya boye vraiment et puis mutu bonga boma su mobile ne kande bo lo bata bino moko vraiment mutu ba pesa cadeau le pangu voiture biloko belé bongo o boma su mobile no est-ce qu'ils alaka avant ya lo bali kambu il faut que tout nana
na source au bengi vraiment na source so za na libanda oza numéro grosse molire au bengi oyoka ce que les cas qui ndeni so papa jipa kufa ki ndeni parce que ebeme ba programme ni so boza posa boye ba on donc contacter kana Congo France to yeb sabino ba programme pour ebeme papa jipe tisiko et za maboka ba soldat ba olandela comment est-ce que akufa ki parce que akufa ki ka epa na moko na sa pongi alali ala munkite donc ba policier plutôt bazolanda la banquette ba yeba akufa ki ndenge ni les cas qui donc charge d'internaute ba to biloba loba donc batika biloba loba batika n'importe quoi ils habienté donc na mokili biso to zala ka so likambo ekomi o abimisa argument na e o ya lobi ba c'est pas bien donc avant ya loba likambo il faut qu'on vérifie la source ou soit soko zala a au komi na famille au komi au tuni qu'est-ce qui s'est passé pour papa j'ai pas koufa donc après libala qu'est-ce qui s'est passé pour makambo essayer grosse molire et quoi qui ça maté basa liba là-bas on la poto tenda essayer grosse molire donc otuni ou soit au bengi grosse molire ou soit au yé à la famille otuni au lieu de dire de n'importe quoi tournant de singa la grande Barbie vraiment de la zaboué oh pinza au sale la sous grosse molire émission à l'objet n'importe quoi ben insulte mamakambele donc biso la confronte au télé mais là on est en sacralité parce que aza concert on a biso to ko lingate mutu à nuire la réputation ou soit à n'importe quoi sur yo to lingango atamuke so za journaliste ngo luka ba buzz ngo sa ba makamne belé kende luka ba musicien interviewé bango luka ba buzz na ndenge na yo au lieu à nuire la réputation à muninga pe ko ba n'importe quoi ka bomi mobali qu'elle a fait ici c'est là c'est pas bien chose d'internaute to comme qu'elle est déjà presque à la fin la linga kana éclaircir bino na bisabino parce que benga trop na bisabino pour na liwa ya mobile la grosse molire donc bébé to ko ba programme dans 2 semaines ce que l'équipe et plutôt ba programme pour contacter Congo France pour ça ba programme à Macamounion ou soit mutu o pas à posa yeba vraiment vérité la source bon la ba numéro à grosse molire bo bengi grosse molire à quoi bisabino ko expliquer bino parce que muninga la choc ma kasi botika ko ba n'importe quoi sur les surtout ben insulte donc la bonne bino donc pardon bon diminuer ben insulte donc mutada a problème boye ba pendera bengela mutu ya ko lobela mutu ya ko commenter sur Macamouniae donc c'est un peu ça oh amoli qui n'a déraillé na lobi to bien to pendeni donc je m'excuse sur ça la petit mot est dans mon général grada kumbu yo moyoki la grande Barbie à lobby donc programme ya et bemba papa JP dans tous il a dans 2 semaines tous est là donc tant ba programme et puis ça m'a camné on soit vous contacter Congo France pe ngape ka la grande Barbie non il y a les sous non il sabine ko informer non il sabine programme ezabwe ce qui bembe yaki nous soit ba kunda kuna non il sabine ko informer bino mon général garde akumbu yoki Aziz Abebo Kunji hein. Moi, ça Pembe, Takayo, Carlos Kalala, la France, sans oublier Tornado de Sarpa, Balobi, boutique M Discord, donc ils ont coïn dans ma baie, oh, il a griffe, il y a solo, il y a combo, donc ils ont la boutique Tornado de Sarpa, la Matongé, vers Rivière Kalam, Kota, Stade 20 mains, juste quand l'entrée, voilà, donc il n'a pas Tornado de Sarpa, sans oublier, Yemoko, Y'a papa, je te fais de gros bisous depuis Luanda, j'ai dit un grand merci, je fais de gros bisous à toi Yves Monoko sans oublier Hervé Malenga Vienanga Moko petite Nayo hein petite na kati Vienanga babe ça apeka babongsa kaka on to kuta nkana mikolo oya on se ça pour sa programme ayeba ya bembe papa JP donc contacter numéro ya Congo France au bengi biso to kopesa bino ba programme soit ngamo la grande Barbie na kozonga lisi supo na ça bino ba programme la petite mbote na Mouna Cédric mon grand caméraman Takayo collaborateur na ya munene ya kati ya tongo sans oublier Déborah Bodissasa hein la grande femme, la carte France, Barbie Déborah Sassa, Yende. Aimez toujours notre page sur Facebook et abonnez-vous nombreux sur notre chaîne YouTube. Nous sommes sur www.congofrance.com. Le Congo France de mon boss Didi Dipumba. La petite Motebele, la grand partenaire Nabiso, s'il vous plaît. Ami Saint-Procaleur, Gaz na Gaz, Boulanda Landanga, la grande Barbie. Abi akala. Ata batambusaki oni na nzela o comprend ata bakangaki yo photo na mobali mo likola mbetu ni ça me concerne pas là et ça passé na yo mais maintenant on est ko s'engager na yo devant Dieu devant famille donc c'est-à-dire que tout bandit siko vina biso total à présent ça va tout passer nga esengo parce que mbali nanga na solo ne tout ça fait rien matala biso to matala biso na bisaki ebe loko ba fi bebele ba bombaka. Et en plus, c'est qui peut déjà une fille mère.
abali ninga kabon oyo tosala bato mpasi ntango ozobimisa mpo bato ebele ya poto na bandeko no mosu ya basi bosala na bango mosala oyo bando bule loka grosse mulira abali bamosu bazoyoba abali papa mokolo esala nini ntango omoni bacommentaire bato batia bacommentaire papa mokolo na sens ni aza mobali c'est-à-dire que nga mpe naza mama aza papa parce que bato bazokontinue oloba bilobaloba oza mata likolo ema balcon atebisaki bino vema eza place mako oyo alingi na ye avanda awa azwani awa le premier niza eza ya baséjour te oyo eza baappartement nga mo baRS oyo eza baappartement ya c'est-à-dire que ya garantie et puis chaque fin du mois c'est-à-dire que oyo eza ya baséjour te que oye séjour 2 semaines te oyo eza mpenza baappartement ya bandako oyo opesi garantie locative na yo ok opesi garantie locative na yo et puis chaque fin du mois comme ofuta donc c'est un peu ça sikoyo na bato bazoloba bazokoma bacommentaire na motali na ntango feti no eleki kaka boye na biso bilobaloba ekoti na internet bamisu basi mosu bazwi ba AVC mibali mosu bazwi ba AVC grosse mulira abali mbala mokolo asali boye ntango ozoyoka bongo esalo ndeni esangi eloko te parce que grosse mulira je suis déjà fille mère natali nalobi non naza mama fono luka moto akozala responsable akobokola nga akobokola mpe mwana donc c'est-à-dire ke namonaki ye mpo na nga natali nde babaka mokonzi atali aponi kaka o wana c'est-à-dire ntango naponaki kaka ye c'est-à-dire ke naponaki aza te c'est-à-dire ke motu ezosala bao bayebi grosse mulira c'est-à-dire ke motu ezosala nayebi ke naza mwasi nabongi na libala fo nazala mobali oyo azorespecte nga oyo azobanga nga oyo akohonore nga epuis oyo akoaprendre nga charge ntina osimba nzete akwasi ya nalanda bango bato bazoseka nga baoyo bazobenga so aza koko ta mosu mpona bango epa na nga aza c'est mon mari à moi que je l'aime mosusu balonga babimisa baloba ye mpenza ko aa mobali mpo alongoli nga soni ocomprendre alongoli nga na soni na famille na nga alongoli nga soni na musala oyo bato balingaka yango te babenga yango bafia bamoi sérieuse alongoli nga soni na quartier na nga alongoli nga soni na bana classe na biso totanga donc c'est-à-dire alongoli nga soni na mokili momba c'est-à-dire que oyo babenga ye papa sasa langage kia ye mais pas na nga a mobali na nga soki aza papa okobota ye par rapport à âge bango bato bakoyeba mais pas na nga aza mobali na nga désolé conseil nokopesa na bafille nyonso bazwani na biso basala na internet oyo mpe misusu bayoki motema mpasi na baoyo basepeli beya misusu basepeli na misusu mpe basepeli te conseil nokopesa bango de toute façon nga na kopesa bango conseil te po toyebani bien na mosala oyo tosalaka déjà tout d'abord déjà na baéducation toutaka nango déjà na baparent na biso na bandako toyei kopratike yango libanda oyo osala jalousie mpo lelo nzambe apamboli apesi grosse mulire balobi moto aloni nguba abukaka jamais masango abukaka kaka nguba c'est-à-dire que oyo akoseka nga to oyo okoseka mpe to na bazoba grosse mulire anozela libala ngo ya bakara komina bakara mbala moko ndako grosse mulire amonge bapote yango esala bango mpasi nga na ane eloko te naolobaka asalaka na ngonga nalongolaka soni c'est-à-dire que aye alongoli nga mai ya miso nalelaki mbula ebele tokosana te kiteti te ocomprendre so mpe mobali nanga alobaki lelo grosse mulire osala te mpo naolela nzala te naolala libanda te ndako naofanda nayebi te ata balider ebele na kati ya Kinshasa baofanda ndako nga naofanda te na kiteti te c'est-à-dire que na kiteti te mpe mobali nanga aza mwana poto atongo c'est-à-dire que 32 ans na poto bagrosse mulire azokaka poto amwana potoloba na bango bayebi te grosse mulire ser na bango mo mpe aluka grosse mulire adie mikili grosse mulire mpe aboyani mikili bayebi yango te fo boyeba sikoyo ya tongo mobali nanga azwa 10 ans 3 fois. Est-ce que Hollande a 10 ans, 3 fois, 10 ans, bonne conduite, va renouveler 10 ans, bonne conduite, va renouveler ce 10 ans, bonne conduite, donc c'est pas facile. Donc c'est dit que, à Betty, à Botamane na poto, tatani moi na Kinshasa awa, mais à Kenda poto à Tongo, tara 30 ans na poto. Donc c'est pas facile. Papa na ba yeba la ba on so bo copier so bo yiba papa na papa JP Dina Lusala. JP Dina Lusala oyo osekanga etali ya sekata asi tobote moninga na mayele makasi na za zoba te so babengi papa kasi na boyi nanga jeune po azala infidèle na préféré nanga papa asali na ye amoni ke simbe te nzamba bite mufini uno na ponela yo ka grosse ataza mwana mukie ye wana kaka
ayi azwi na yenga na komba grosse mollet to kusong sataka yembe ka grosse te mudo atiki nenga na musalo po alobi te oza bebe na nga oza nyonso na nga oza esengo na nga oyo kolinga yango nga na osala na sengi bokomona na bino makambo minene mais bokomona nga kaka toujours na Congo France. Est-ce que vous comprenez nga bokomona na bino nga nazo promettre bino bokomona na nga bino na bomona na bino nga na makambo minene bokomona nga kaka na Congo France mwana musala na Congo France mais patron di banda. Yango na bibisa bango alinga tala nyonso elekaki ya fête ya grosse moulire obetika Congo France hotel papa grosse moulire azana lobaki maman na bango aloba mais zo doka somba vanti famille na bango bazalaki wana mama boye. C'est la première fois que mon internet, on m'a fait internet ça bala. Tout le monde a rabasé ça ba fait ça sali ba nini, ba sali Babylone bango ba nini pour ba créer ba base. To sokola na mai, to ça. Ouais, ça ce que base tu zali bala. To lobani. Il faut pas féliciter ngana za la fille à féliciter. Na boy nanga ko kende ko continuer peut-être na ba bêtise ko lingolingi tam so lingi jeune moko boye apotiki okomi na mono tiki Nathalie Bonabi c'est pas la peine. Ka bango papa bango benga papa bité grosse moulina lingo na ina onongo koma mama bana nga babangi na biso bébé na nga bébé yoka kotonga batongo yoka dina lusala dina yoka siko kotonga la pesi ka pote dina place azate mwana nga tikala na poto kuna bato ba azana stianki bana na poto te mbala nga ba mibale ba mswa kosi 5 mbala nga za bana mibale beni dina lusala beni na pesi mpe mbote na poto kuku na pesi pe Sandra dina lusala pe na poto donc ana ba ka mibale siko ba misusu ba mo bimbi loba mo ezoloba mamikolo ba lingo loba fort oka mutu sa lobi grosse molere grosse molere peka boya bali peka boya ata sala na tango na eti ngana lobi bakangelo koyo muna na roza la chel est-ce que olandanga ono loba isa blague te ça et uta na kata motema nanga donc c'est dit que na roza la chel na roza la prostituée na roza la caleçon pété donc c'est dit na ba terme auto batu babengaka mais nzambe onde tolobaka nzambe asalaka na tango na ye et puis na mutu oya sepele puis ngolu na ye na mutango oya lingi nzamba pona kikanga ebile pourquoi et puis asalika na ngunga nanga et puis libalo pe na lota ki ngote na resona ki ngo pete na yeba kite na ngolala na mutu lobi na bali so nzamba lobi te gos molika ifwa bala ayebile pourquoi obe tango lobi bo nga tika ngai ka na sala libanda lelo na zui trésor na tiki lobi na zui lipasa omega alpha na tiki alinga tika ngaka bongo pourquoi ya longolinga seka yebaki o eza kati nanga tamusu ba oba ofinga na ba yebi kati nanga te menzamba lola o apesa biso tout souffle de vie yenda yebi kati nanga ayebi longo nini eza kati nanga ayebi valeur ni eza kati nanga yango ya longo linga po façonnenga batango lobi boye te cosmo tango zana motango lobi boye esalinga pasi na mutema po na yebande ko na biso misusu ba ki AVC dabotika ba commentaire mabe botika no koma boka mnozo mamezo bima awa soko ki mamezo bima donc esengeli kuto koma no commentaire mabe pozoka nyonso ebimi awa soko mi commentaire mabe oza mutema mabe koma no commentaire mabe sala no nyonso défiler ba commentaire sala nyonso eza échec grosse muli bande comme suba loba mutu mo poto benga esinga grosse muli pona bomba kyango te abomba ki ngota sango na kuzu tanga koma na poto après ale ne ba memso mesana abombi atanga koma poto ki mobali to muso abombi ta abomba koma na poto pasa ba déjà ba bio bombi te obengi ba cameraman obengi ba site muso obengi ba journaliste ba patcho RFI obengi ba tout ngana bomba ki te pona yibi mobali olia pe ko melebele ngana bomba ki te pona yibi mobali mutu te pina lingi na tricage te et puis na lingi na commission te donc c'est dit que ngana yembunzu na mbunzu boito lingani te ba yemba pe na tongo pa kama ya tongo ya 6 ans 30 ans na poto ya azo ba 10 ans 3 fois c'est dit beaucoup c'est dit beaucoup ba yembe ba moko kute ba chaîne belé donc ba yembe na tongo donc ata na poto tongo c'est dit que ngana sala ki yango na sala ki on pona sa pe concurrence na moto te ezala ki sengwa motema nanga tango na zela Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com